Je vois dans ta poche. Je vois dans ta poche. Je suis en train de voir un noix, le noix de palme. Ndika, et ça? Noix de palme. Non, Singa. Ozana Ndika na Singa, ya mwindu. Tu as un fil noir et un noix de palme. Yakanango. Viens avec. Mitakala ili mwakia e bandi lisusu te. Amen. Voilà mitakala penel. Tolobe amen na autre. Amen. E bandi. E bandi. Eza kutu molili. Tolobe amen na autre. Omona ngote. Na loba ki tous les faux. Amen. Na ba pasteur, na ba musicien, na ba politicien. Ba tout nzamba osana. A obimisa bango. Soko lingo sa mabe na Congo, ongo sa mabe l'église, ongo sa mabe quelque part nzamba osana. Botala kaba internet bo comprendre mamo na olo. Amen. On a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Se voir. Je te dis bonjour, chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Se voir. Je te dis bonjour, chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux. Mbote na bino nyonso bandeko na nga Kuli Media TV, mbote bisika nyonso bwali na bandako na bino na mabuta na bino na pesi bino losako. Pas plus tard qu'hier na bimisaki vidéo moko sur makambo ezoleka ya pasteur Mike Kalambai yena mama Zawadi. Tolalite tolamuki tongo tolali kutute kaka na butu ya lobi batindeli ngai élément moko sur pasteur Mosusu aventurier lisusu. Non, na évité so nzambe mutu azosala que ba pasteur ango nyonso ba yebana na miso ya batu babima na poisa na miso ya batu mais ba église na bango ezaka ya kotonda. Alors toza komituna bato bakendaka na ba église na bango baza batu ya solo, batu ya bwanya, tope eza batu mo ba uti na ba monde moko parallèle, bango ndo ya retourne sa église wana. Po moto ya solo bena soki ayoki ba scandale nyonso ezoleka. Franchement, ba église wana nyonso il faut ikangama. Ba église wana nyonso il faut sila batu bazala lisusu ata mukete. Mais on ne comprend pas. Tozoe bate likamu nini yana sima ya makambo ekomi très sérieux, très sérieux. Lisolo nanga oyo na elibino lelo eza pasipe mawa. Pasteur Joël Francis Tatou oyo bino so boyebi ba scandale monsieur selika nango avant mais ezalaki ba scandale moko ezaki na ba preuve benzate. Lelo ye moko Tatou aza koloba na audio na mobali na ye boyoki malamu na lobi pasteur Joël Francis Tatou aza mwana mobali mais ye moko na kati ya audio aza koloba na mobali na ye. Donc vous imaginez que ba pasteur lokola ba Joël Tatou wana Francis donc azana ye PD. Bon excusez nga terme vraiment bandeko nanga mais na ebité lo ni na ko employer comme terme. C'est-à-dire oya telemaka liboso ya prêche ko pesa batu mateya ya nzambe. Oyo na kati ya Bible balobi ezali abomination.
C'est-à-dire, ceux qui obimina mobali, yo mobali, tope yo mwasi obimina mwasi, ezali abomination. Mais ye abangi yangote, asimbi buku wana ya éternel. Aleki libosa cher, a pesi aye basango, a expliqué ba évangile, mais azo sali la makambo yo ba pekisi na kati ya buku wana. Est-ce que bozo mona normal bandeko nanga? Nakotike la bino na nou temps, boyo kana nou, makambo alobi na kati ya audio wana, bongo tozonga to analyser. Merci. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface ton numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface ton numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Boyo kibino moko bandeko na ngai naza na eloko ya kobakisa te ya kolongola te. Eza pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa. Joël Francis, soi-disant pasteur, mais azane PD. Azolo bape que non, azokende ko préparer presse naye. Ou à téléma devant des milliers de personnes pour ater à bango lokuta pendant que Yemoko a pesara simandako. Bandeko, eza nazo comprendre nazo ebate soki mboka wana to sala na nini nazo ebate to teka yango to panza yango to morceler ne ba morceler ba parcelle
tout ça ndengeni nazo ebate. Comment ba représentant soi-disant ya Nzambe boye bazape na milliers de âmes na maboko na bango bazape conscient que bato ba koyoka mater na bango baza na po na vie na bango ezali éclairé. Mais bozana bino ba aventurier, ba farceur, ba escroc. Donc bozoken mais botala bino mo kaka rythme ya makambo ngezo kende franchement. Et kosuka ndenge nini? Joël Francis Tatou azali soi-disant pasteur, prédicateur et puis en plus prophète, mais depuis un certain temps a changé moi stratégie a comme na ba prophétie ya lokuta ba uti ko kangaye na dernièrement c'est-à-dire lobia wakaka azwaki garçon mo ba yokana ki nembongo garçon na aya na église abimaka lokwa muto ayembala liboso na église et ka ko traîner na kati ya foule toujours en complicité na batu naye o basala c'est-à-dire corps naye wana tout ya église ba garde du corps naye na ba o ba prêcha kanaye balo bana garçon na kazana kindoki c'est-à-dire ba biloko e obimaye na nzoto singaloketo ezali plus ndika nyonso na pona ko epate kaka foule. Donc Francis depuis monaka vidéo ya pasteur mokosoki nigérian congolais peu en plus mais à ça a œuvre à kuta ba Nigeria kuna ou Afrique du Sud na ebi sous président bienté à la musaka soi-disant mutu et que ça là qui va succès yé par non à partir de maintenant lokola bato bazo matamingi te mbongo zo matamingi te fona kosa bango penza na niveau 0 po ba bazoba ya bazoba. To monaki dernièrement azo benga mondimi moko na hôtel tel ozo sa ni na hôtel na telle femme tel mondimi à moi si bozo sala nini kuna ezaka ba cop na ye wana pas okamwa pasteur neni oyebi tout ça donc ba cop na ye dernièrement to ko mona sikoyo aye ko sa sou mususu je me rappelle plus tellement bien. Donc à comment mutu ya chaque semaine chaque dimanche chaque fois qu'on prédire to ako sala ba makamune lo sambo il faut akutsa eloko moya lokuta pona ko epate bazo ba ya bato ba ka epanaye bato ngo pe bazo kendete bato ngo pe bazaka kawana bazo ndima pe kaka bazo hocher ba tête bazo ke luka ba mbongo po ba ko pesa pendant que lui il est en train de nager dans le bonheur. Il est en train de nager dans le bonheur qui est éphémère d'ailleurs. Parce que ba bonheur wana ya koyiba batu, ya kokosa batu, en plus na kombo ya Nzambe. Au monde à paradis. Ce qui vraiment paradis existaka et que ngana ngai tiribo na kutio na paradis. Ah te na juste le même jour Nzamba rotina ngana li felopo na kosilika mabe. Nako silika mabe ko mona batura bato ndengwana na paradis même soka sala ki repentance na même soka senga ki pardon non bandi mara pardon ya muto à reconnaître faute na ye tango yebi que faute wana sali eza makasi teto eza ki fait sciemment et par erreur mais tango c'est l'erreur première fois deuxième fois troisième fois eza sous erreur te et comme une volonté c'est-à-dire au sala on a monté manayo do lingi za la bongo alors muto ndenge va ko pardonner te ataku tunzamba za miséricordement bon ataku taza miséricordieux ataku taza suka na gentil nakundima yango te boyoka moi élément oyo pour na lembi bato franchement na lembi bango boyoka élément oyo bakangeli muto oyo tatu soki tatu na kombo ya Joël
bolanda nazongi susu mpona yebisa bino ke Kuli Media TV eza pe na page Facebook nango. Page Facebook Kuli Media TV bokoki pe kotalaka yango de temps en temps ou même souvent bokotaka na page wana Kuli Media TV eza kombo ndenge moko na chaîne YouTube na page Kuli Media TV po bozwaka pe ba élément nyonso tokobanda kotia en ligne. Pour ce qui est élément ekoti en ligne bokomona yango pe na page Facebook. Comme ça eko pe sabino pe ata notification ezate mais au moins obanda komona ba élément na page na biso Facebook Kuli Media TV. Encore une fois, merci. Merci mingi. Vous s'abonner ebele na Kuli Media TV, votre chaîne YouTube. Pour encourager biso de travailler encore plus. Pour Nabino, to pe sabino ba élément à kitoko. Na poche na yo. Je vois dans ta poche. Naomona na poche na yo. Je vois dans ta poche. Naomona ndika. Je suis en train de voir un noix, le noix de hein? Le noix de palme. Ndika, et ça? Noix de palme. Non, c'est Ozana ndika na singa ya mwindu. Tu as un fil noir et un noix de palme. Yakanango. Viens avec. Cette fois-ci, les Angaï, je suis voilà. Au bien qu'on a prié dimanche. On a prié dimanche pas la Yoana. Mais, nous sommes tous les Yoana. On a tout gagné ni on a dit. On a tout gagné pour moi dit. On a tout gagné dans allemand les réseaux sociaux. Mon maïoka. Tout comme ça que non, famille n'a pas comment il n'a pas le magamio comme pour le magamio domi. Office banyoka, masandoki, nasa boy. Tout comme ça. Ngana yo to gana ni mwana di. So lui on trouve société magambo kwa niveau. Na kubenga papa molele malema. Na kubenga lokolise. Na kubenga denilisi. Awoya po adimati bino neni milo faka. Neni mosaka. Abenga po ebi mongobe na shongoti. Na lebe mwana di. Ati olie mwana tamukete. Omisa na basaki. Na banini. Na mabloko bele wana titi ya. Na mukumata. Papa Joël Francis, Lucas Susson Mamour était passé ici. So société était passé. N'habité comme Nangaroba. Na moli basaki. Na moli bloko bele. Na moli magome bele. Ngana ina ngoti. Papa Joël Francis, na obenga ndeko lese, na obenga lese, na obenga Molière, na obenga Denilis, aouya place wana. Et puis mon obe 15 000 francs, na tiro olia mon wana ti 15 000 francs. Mon obe sa rabat na yo, ma obe sa rabat po sali expression nga. Entre la sécurité, na oluka moye, na fesse na yo, na sama na yo, esa malamu. Bandeko nanga ya Kuli Media TV bouti kolanda lokuta pe ba farce pe escroquerie ya bato yo ya ba pasteur otokomi na ona kisasa oyo ba pasteur beau garçon ba pasteur sapeur ba pasteur oyo bazoluka mbongo ya bandimi po batonga bandako na bango ba pasteur oyo bazoluka ba basi ya bandimi balalaka na bango na ba chambre d'hôtel na bandako na bango ba pasteur bazo profiter na naïveté ya ba ndimi po ya bango basala ba fortune bolandi à peu près makambo nyonso eleki awa na ingna tshela bino élément moko muke oyo Denis Lesi azoloba parce que c'est lui le premier farceur oyo bakangaka na miso ya bato nyonso. Depuis bakanga farceur abongwana na chroniqueur akoma ko
bimisa na poisa ba farceur nyonso yo bazara groupe na bango quoi ne baza ba réunion na bango après minuit akomo bimisa bango moko lelo yo akomo bima lokwa ba prophétie ayebi na ye bango pe bango bayebi ye po bayebi place bakutanaka boyoka ye mwa muke bongo to continuer mitakala eli mwa kiawa ebandi lisusu te. Amen. Voilà mitakala penel tolobe amen na oto. Amen. Ebandi eza kutu molili tolobe amen na oto omona ngote na lobaki tous les faux amen na ba pasteur na ba musicien na ba politicien batu tout nzamba osala a obimisa bango soko lingo sa mabe na Congo ongo sa mabe l'église ongo sa mabe quelque part nzamba osala akobimisa yo botala ka ba internet bo comprendre mamo na olo amen muninga na odenile sito prophète solo amen amuninga no te muta oyebisa ba okondane caméra dans le même jour ngabi caméra obima obima babitala fou oyo abima te abima lelo aolia frite na France yo katia ozonga sous prison te voilà bandeko na ngai na banzi eloko na koloba kaka tokona conseil na bato bakendaka baeglise basi na biso bana na biso bandeko na biso bapapa na biso bamama na biso boluka koyeba vraiment état d'âme ya bapasteur na bino place bokendaka kosambela parce que yo kolobake non nga nazolanda makambo ya pasteur te nazoyoka nde mateya mais mateya soki eza kolobama na monoko ya moto oyo awuti directement na mboka ya l'autre là c'est-à-dire oyo nzambe alingaka te na ngambo mosusu yeba ke ma prière na yo ezo risque koma pete pa nzambe parce que nzambe azolakisa bino mikolo nyonso face ya bato wana me boza kaka ebele ya kokende na banzela wana alors bino boza bato ya normal lokola biso to boza bato moko bafabrika to bauta na balodela to mpo baeglise wana etondelaka wana nga nazo comprendre te scandale ya pasteur ebimi lelo tomoni betel etondi scandale ya pasteur ebimi lelo tomoni église adenile etondi tomoni scandale ebimi lelo ya Joël etondi tomoni ebimi lelo ya Mike etondi donc finalement entre parenthèses kutu nauti komona pe que Mike Kalambai asengi pardon na miso ya batu nyonso c'est bien asengi pardon na likambo ya salaki po balobara le pardon libère mais tant azoloba que non nakozwa moi recul muke pona kende koluka makolo ya nzambe mais pendant temps au nyonso ba ane au nyonso ti ba komisaki pe pasteur ba buzo ba nyonso akosala wana ayeba yi makolo ya nzambe kaka te asambelaki nanu bien te to ba komisaki pasteur na ndenge aventure toza mikoloko toza ba mikete pardon na yo batu bandimi na bango yango oui tu es un homme parce qu'un homme face à une chose ayebi ko reconnaître ba faute na ye ok mais nga na linga na sepela kutsolo bagi non na tiki na ngai kozala pasteur à partir à lelo yo ke oluka makolo nzambe po ozongela biso susu dans combien de temps o changer sikoyo fusil no d'épaule oluka ba stratégie ya sika po bakanga yo te bandeko na ngai ezalaki parenthèse kaka mais conseil kaka to pesa na bino na biso ezake to luka kaka nzela ya malamu po nzela ya malamu finalement moi je pense ezaka entre motema na yo oyo eza église po motema no yango nde église na ye moko nzambe na likolo ça veut dire kokoteyama okoki kosambela okoki kosala nyonso olingi directement en relation na ye moko nzambe je crois que ya ndenge wana ekoleka malamu botikala malamu na mabota na bino mpe tomona ye na mikolo ezoya merci nazongi susu mpona yebisa bino ke Kuli Media TV eza pe na page Facebook nango page Facebook Kuli Media TV
bokoki mpe kotalaka yango de temps en temps ou même souvent bokotaka na page wana Kuli Media TV eza kombo ndenge moko na chaîne YouTube na page Kuli Media TV po bozwaka pe ba élément nyonso tokobanda kotia en ligne po soki élément ekoti en ligne bokomona yango pe na page Facebook comme ça ekopesa bino pe ata notification eza te mais au moins obanda komona ba élément na page na biso Facebook Kuli Media TV.